Banakin toza na salon ya Olga Mokonzi ya Kabelo. Salon ya Olga Mokonzi ya Kabelo canon na film. Ba biboya vraiment ebele na prix ya bien beaucoup sala basuki ya kitoko bazo poser ba perruque kitoko makasi. Bonjour. Donc bozo mona kande tozo peselango. Salon eza tellement kitoko botala propre balobi okoti oza posé botande bazo sala basuki ya kitoko. Donc awa oza nesika no vraiment ya kimia okosepela tozo sala ba manzaka kote bomoni na prix ya bien bako poser au perruque okovanda na ba condition ya kitoko toza pe musika te ma chérie ya opesa na adresse na bino bozawa ya kabozi la yoloba loba déjà kabelo Arrive Vélodrome, référence na biso ezali Arrive Vélodrome toza na avenue Komori au 3C. Quand toza na service nyonso, toza na pédicure, toza na manicure, toza na soin de visage, toza na onglerie, toza na coiffure homme, toza na coiffure dame, toza na make-up. Donc en tout cas ceux qui boyez vous allez très satisfaite. Toza na juste pour la bino. Merci beaucoup. Bisous. Voilà. Bana Olga balobaka kitoko makasi baza gentil basola bien bozu adresse na bango yango na bongo bosela numéro ya téléphone ni ma chérie c'est mtalinga benga bino benga bino na numéro ni poza na rapidité bana ki numéro 084 oui 36 35 172 boyoki 084 36 35 172. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Banakin na oko sabino te masoleza. Ba fille nyonso ya propre ya kini bolinga kozala vraiment ba bébé bozala kitoko makasi. Boya na bino awa qualité neti na film chez Olga Mokonzi ya Kabelo botala. Boko umela te ezate kona ki salon na 8h na bimi 20h. Awa tellement eza munene service eza ya makasi ba fille baze ebele bango nyoso se basimbi mutu na onde konanga okokamwa botande musala ezo salama awa kitoko makasi yango to bengisi ba vrai chérie nyoso bana Congo ba fille bien ebike ba fille kini boza propre bolata kitoko bosala basuki ya kano boya awa qualité au vendre sika climatiseur ezali pio makasi awa courant ekata na kate tango zoya ozokuta biloko nyonso eza ya kokoka et puis aba umelaka te ke na ki 12h na bimi 23h te awa rapidité botaka nde ba fille osaka na boulot bana kin en tout cas na poster vidéo pona bino bana kin pona na confiance na mine bolataka kitoko mama Olga Mokonzi ya Kabelo botala yo eli biso makambo kano na kata Kinshasa boya ebele adresse eza kaka moko chez Olga Mokonzi ya Kabelo bozuye bota ndongo bando zelela na tourno tala niveau au vanda propre tala les okozala climatiseur ko banga tende konanga prika ko futa kuna yango ofuta awa nde qualité classe ndezo boma balobi ya kosambeza te tozela bino bobenga boyebele e osala biso kitoko makasi.